bandeko na nga tolandi conférence de presse nayebisaka bino Félix azali producteur ya bamusicien basala kabalo na bango asala clique na ye oyo bato ya kope obi ke pona Farir abeta na Stade de France ba dépasser 14 millions de dollars basombi bakabeli bato ba billet basombi ba billet ba do Farir na droit ya ba visa ndenge na landaki toyebi yango makambo nayebi makambo ndenge ezoleka nanga bina na kota ngo te po eza makambo ya ba distraction mais nanga na yebisa bino ke etaki Félix azala na ba Farira bakopona ba musicien bango balingi tout le monde lelo toyebi leki na biso papa élevé aza ko souffrir oui c'est un musicien un bon chanteur à mboka asala orchestre nae mais pourquoi vous pouvez s'accueillir visiter aya na ba musicien mais là tout l'a dit Félix tu sais que dans l'objet azo décorer Farira pour abeti Stade de France mais ils ont ba musicien belé tout le monde peut décorer Maître Gims Nadadjou oui mais pourquoi ngala za na mboka te pourquoi kaka ba musicien wana Farira Zaiko ozune ba kofi banini bazana moi ba privilège wana mais pourquoi bozo kalaka papa élevé to quantité asa musicien soki oza papa il faut za la papa ya nation kolakisa tribalisme te kolakisa injustice te kolakisa mutema mabe te frère aza congolais leki na nga élevé aza congolais papa na ye congolais maman na ye congolaise aza artiste ya Congo tomona yaka bo ba musicien ba pesa ke ba visa te nana sala makamona ezali Farira na Félix Tshisekedi. Pourquoi deux poids deux mesures? Pourquoi manipulation? Pourquoi kaka yo o créer ba musicien na yo wana o créer ba musicien yango Oyoki elenge ya Congo tapelema bandeko na nga tolandi conférence de presse nayebisaka bino Félix azali producteur ya bamusicien basala kabalo na bango asala clique na ye oyo bato ya kope obi ke pona Farir abeta na Stade de France ba dépasser 14 millions de dollars basombi bakabeli bato ba billet basombi ba billet do Farira na droit ya ba visa ndenge na landaki toyebi yango makambo nayebi makambo ndenge ezoleka nanga bina na kota ngo te po eza makambo ya ba distraction mais nanga na yebisa bino ke etaki Félix azala na ba Farira bakopona ba musicien bango balingi tout le monde lelo toyebi leki na biso papa élevé aza ko souffrir oui c'est un musicien un bon chanteur à mboka asala orchestre nae mais pourquoi vous pouvez s'accueillir visiter aya na ba musicien mais là tout l'a dit Félix tu sais que dans l'objet azo décorer Farira pour abeti Stade de France mais ils ont ba musicien belé tout le monde peut décorer Maître Gims Nadadjou oui mais pourquoi ngala za na mboka te pourquoi kaka ba musicien wana Farira Zaiko ozune ba kofi banini bazana moi ba privilège wana mais pourquoi bozo kalaka papa élevé to quantité asa musicien soki oza papa il faut za la papa ya nation kolakisa tribalisme te kolakisa injustice te kolakisa mutema mabe te frère aza congolais leki na nga élevé aza congolais papa na ye congolais maman na ye congolaise aza artiste ya Congo tomona yaka bo ba musicien ba pesa ke ba visa te nana sala makamona ezali Farira na Félix Tshisekedi. Pourquoi deux poids deux mesures? Pourquoi manipulation? Pourquoi kaka yo o créer ba musicien na yo wana o créer ba musicien yango to bibi zoba kizengi na ba fan na ba bourrique na yo moko bourrique il lettre de naissance
bakokanga yo kande toyo babwe bakonja mboka bayo kabiso bakokanga yo mbese na yo otinda bafani bazoba ya bazoba bakoloba na komba mokonja mboka muninga na bino bailekano apapamba bakosangana na barebele bakosangana yo balobaki na mboka na biso selo bapriere tokoyeba bandoki chef de l'état moni bandoki te bandoki babimi bagorini batu baprenaka kongwe ke liboso teka bagorini ba M23 tokolanda bino mbangu awa alors la force du progrès tokolanda bino mbangu bazoba eyambala suka na bino fali pupa okoma ministre kiti na mboka oyo na ko tokobika fali ministre kiti yozi bapeka fali kaka kiambakada tokobika fali ministre kiti fali osa makambo malamu fali ovalorize Congo fali okopeka biso avantage fali okopeka biso ampleur boniko yo fere yo makolo 6 zoba muteke okosamba tokolanda mbangu mukoto omona yo nga mokuna bato beto no makofi na bamete na bakalite ya badiamba boyati nga mona melisi bino na pema bokeba na komba chef de l'état bokeba yo fere ndoki oya na butu awati na beta o na butu yo fere na beta o na butu awati na beta o na butu oya ochaka bwe ebembeloni ama ya lisusuti kaka Patrick Muyaya koto miyoka maloba na nganganga nalobaka yango awa 3 mois passé Patrick Muyaya za mission bien préparée à Joseph Kabila aya ko diviser peuple congolais bo finga ngai na live nalobi Patrick Muyaya ko diviser kabiso mukolo moko aza traître bo finga nga lelo toza wapi maloba na nganganga boko melanga bravo ba archive zali boko melanga bravo omoni ndenge komi kofingisa mokonzi ya mboka motema no esepela ndenge o diviser peuple congolais motema no esepela Patrick Muyaya soki otunaka mokonzi ya mboka question wana te mbela répondre te ezalaki question moko ya piège bapiégeaki mokonzi ya mboka lelo mokonzi ya mboka azofinga mayo batami non nazozonga lobi na live dimanche le 10 5e mois 2026 na 18h ba heure ya Daniel Bumba ba heure ya Kinshasa nazoya kofinga yo parce que ba insécurité zoleka na mboka il y a ba question ko poser mokonzi ya mboka ya tina ya kosunga biso ba congolais opposaki yango te ok ko poser question ko ela biso division polémique entre bawario na bagolois ezalaka polémique naturelle mais oyo ekomi polémique ya haine na musique soki polémique ezate musique ezate mais yo memi polémique ya haine ya division ozalaki mission bien préparée lobi to bon ayai vérifier na moko na mona bakongolais boyebi kaka plein à la Stade de France la Stade de France la Stade de France c'est bien le pas famille là la Stade de France ça donc le Stade de France le Stade de France Stade de France on est en France là on est à Paris là Stade de France Congolais dit voilà, donc je suis venu juste pour ça. Naïb Sabino qui est dans l'importance bandeko na biso bapesaka na musique par exemple. Marche moka mpona mboka biloko boye mengenge yinda. Mais rien, bon, donc, awa, donc, kaka mpona nalakisa bino ke
Nous sommes loin du compte. Je n'ai rien à faire, moi, étant l'inaïté, mais ils ont un rapport dans mon cas. Il y a un qui est dans son mobile, il y a un à Paris. Voilà, Bozoka. Donc, c'est quand même triste. Voilà, donc, voilà. Donc, tout à plein de banda. Voilà, lui la partie. Imaginez-vous que Makamusuko Mboka Bobengi Boye. Imaginez-vous. Mais il cause à la grave. Imaginez-vous. Bon, pardon, oui. Les cas qui ont la Zahaki à Paris, les cas qui n'ont pas image dans l'Axabico. Merci. Et Batou. C'est incroyable quoi. Vous vous rendez compte? C'est quand même triste, mais bon, tout ça bon. C'est comme ça. On est là déjà. Mais quand on a fait un angambala, on a fait la le diango. Au fond, non. On a fait la le diango. On a déjà. Fallait tirer qui? Fallait c'est incroyable. Aigle tirer qui? Explique-moi, qui? C'est incroyable. Fallait être incroyable. Non. En tout cas, non qui est shooté. Non qui est shooté. Rendez-vous est à l'aider les trois. Papa, en tout cas, je vais dormir ici. Tu veux dormir? Fallait qui? Fallait c'est incroyable. Donc déjà j'ai double infini. En tout cas, Kozanga Oyo. Ah, Kozanga. Ah non, Sosang na mokili mabe. Kozanga. Aigle tieki. Ah, succès. Ah, Kozanga succès mabe. Sosanga succès. Quel logo? Ah, non, tu as la pardon. Sosanga succès, c'est lui. En tout cas, Sosanga succès. En tout cas, tala. Baïba mutashida tala. Baïba kam papa ça fait mettre. On s'est boulé 20 mai, on a boulé stade à Madeleine. On a stade de France, on a Europe, Mokili Mobile, Hollande. Stade de France. Ah, succès passé. Succès. Eh, chose à succès, le roi aigle. Ah, Mobutu, fallait tieki. Fallait c'est incroyable, explique-moi. En français. Non, magnifique, fallait c'est magnifique. Fallait c'est magnifique. Non. Rendez-vous les trois stades de France avec Fally Poupa Aigle à tout va. Aigle. Paul Mwamba bon séjour na Kinshasa au séjourné qui toko donc voilà puis Shaki Moussalda Nabino Toye bon na biso la événement za la biso to télémaka je suis accompagné avec un néné image et puis beauté image donc voilà awa toza na petit Fally place wa puis Fally Poupa mon mboka la République démocratique du Congo drapeau au téléma déjà fier ya République démocratique du Congo ndeto mona ba vena so ba Capo. La fière ya bal fierté pe ya musique ya biso ya RDC mutaosala yango po lelo etombwama banda ba grand Calais babandaka ba grand Madilu ba Pepe Calais ba tokomi na ba génération par génération lelo vraiment Aigle aza béni yana tune na français tieki. Autour de la fois de Torazana. Fally c'est incroyable. Incroyable. Non. Voilà qui vive la musique congolaise. Donc force à Fally Poupa. Et puis surtout, tout le monde bonne chance à Fally Poupa Aigle. Déjà, quand tu as date à nous, ils ont facilité. Et puis, ils ont bien pour la batou. Ils ont stoppé surtout. Donc voilà, petit Fally. Nous avons pris dans la poteau. Nous avons dans l'aéroport l'autre fois. L'autre sous on a un stade de France. Passeport est là. Tu vas me le passeport là. Tu l'as déjà on a bon 6 mois là. Bato bandimite ba komila ba commentaire ba tindelié ba pesi on rapport ba yoki pour ya poto. Mais yo epse ba OK. Au moins na vie tolo ba raté que toyo kaki. So comme on landa toyo kaki ezala rapinya bien ti. Vi fala na mutu po ba comportement na yo. Ngana fa na père na nga aigle. To fa ndako monter. Mais un moment qui va répétition va conseil autant la comportement na yé comportement na bizaleli oh là ça devant ba leki na yé devant ba entourage devant ba famille devant na mutu habité autant la comportement ya mutu na cœur na honneur on fa la ça biso ba petit na yé honneur wana na cœur wana
en attente ya botolanga visa passeport ezala ndenge biso ba congolais tokola na ba bilo mobo na yo kaki eloko yo monite yo kyongalisa ngo mais monango yo monelo te ba biso kana litoi omoke na mone petit falo suba kuna allez yo zongo okyo panja Kinshasa mobimba mbona kite nde biloko wana tukatola nango kitoyoka nga naza mona aigle naza moto encouragé na vie apesanga lela fungolanga baporte ebele oyo babusu na Kinshasa bayebi koyemba kolekanga baza na batala kolekanga balata danger kolekanga batangi mpe kolekanga mais bazalaki na vision lokwanga te na détermination bayebaki eloko baosa te epuis ngai na balolobela aigle atindaka te moto alobela ezaka courage oyo ntango bakota kati na nga mpona balolobela moto aza na vision nde bato babona mpo lelo yo mo olinga bazwa na artiste musicien ou bazwa comédien bato mosusu bakanisa osala humour mais biso tomona lelo okóma na groupe oyo mpe oza na bachef d'orchestre osala théâtre musical tobetaka mpe na musique bon imu ezalaka nango na bata nango etikala bato na mitu bongo to naotaka mbandaka kosekisa bato na babar parce que nakoli bongo na ose kosekisa bato kozala bato bien parce que etikala bato ebele bongo na motu aza comédie mais mpo na nga nayebi ke naza artiste musicien oyo lelo soki baokonte 20 musicien na Congo ata naza nanga 16e 15e 10e naaka na kati so bakonte bamusicien na Congo soki ata batinga 20e ezaka na liste ozaka so baotanga 10 personnes te petit fali pas méritaka parce que jeune courageux aza icône ya bacourageux icône ya bacourageux Youssoufa et Triangle des Bermudes. Je passerai sur leurs genoux alors. Je prendrai L2B et Timar. Il est là. Il est là mon frère. Oh le R. Le big. Après j'aurais même rajouté que Black. J'aurais rajouté que Black aussi. J'aurais dit Ronisia et 121. Ah ouais chaud ça. Big Flo et Oli. Je prends R2. Je prends R2 mon gars en plus on rigole bien. Et je prends Nono la Grinta. Les deux à gauche, à droite. C'est sûr, j'ai passé une bonne soirée. Gradure, L2B. Je sais pas si que Black il est là, que Black. Franchement, je sais pas, je pense que n'importe ça ira. La pression internet, président CD, attendi Kabouya chaud. Encore avec qui va comment soutenir Nanga, comment bi du social côté Makambo, du social balisisme baluka 9, 4 baluka kiti. Nazu kama le banabino mo na baloli yango. Félix Mutokanga na sima pression. Aboya ko misanga na sima pression tout apéro loi. Maka on est cette kabanga tellement azu information tineli péro mbangu. Et yo salimi na 20h. Péro tout à 21h. Félix a banga réseaux sociaux. Mutala ba fo compte ba connaître o ba comment comboneza yemoko. Azala kana landaka tout ce qui se passe. Cela mutazara branché internet le roi Félix Azak. Tindi Kabouya show. C'est la même chose que nous allons faire avec la constitution yaya. Même morale. Kaka bongo toke mobondo. Ouais, écoute code 16. Article 64 ezo ya tolu ke nango kombo. Ouais, ke bébé bonga. Ouais, article 64 et aux allez et le bonga c'est souté. Et ça congolais tellement. Torotombo la bikolo nyonso contre baluba. Tel niveau makamde to kende nango. Félix Oza maele kotika nao 2020 quand ndema Denise Nyakero ebisaki yo. Bo si demanda ya bino boké. Si vous voulez organiser l'élection, botiki président Sénat. Katangé a 90 jours à cette élection. Ok? Mais tu ne manques pas les moyens. Bah, moyen pour cette élection, c'est plus d'1 milliard au PC Trump. Bah, Rubio. Le long aux années pour cette élection, ou un bon référendum. Les mêmes machines, les mêmes personnes qui vont faire le référendum. Bah, on est pour ça, il y a, comment on appelle ça? Il y a élection. Si tu refuses d'organiser les élections, après toi, avant le 31 décembre, ce qu'on a dit, ce qu'on a avant, au moins, quand 16 bon, on est salut. Tu as vu que bateau va s'occuper de la politique, tu as en charge. Au moins, quand on a fingité, au moins, quand on a communicateur, au sentir moto, au baïva du choix.
Voilà. Ceux qui sont derrière moi sont très forts. Sont très forts. Et ça va pampan. Pampan. Je gère tout. Je te gère. Le pasteur Kassayen, je vous gère. Vous les pasteurs Bozumbongo, à BTO, je te gère. Zala calme. Vous qu'on envoie au Katanga pour déstabiliser le Katanga, je vous gère. Ba numéro na bino kotambola, ba adresse na bino kotambola. Vous blaguez. C'est nous qui avons mis Félix là. C'est nous qui allons l'enlever. Ce que le bien moi malama fana tina 2028 abimia kase demanda na OK. So lingo forcé le même corbillard et le bas sa kombi fait sa kombi à Koufa. Le même corbillard va poser baso koso koso bake ko tika yo na morgue na cimetière bazong ba tikazaka mususu ba bandeli fête. Fais attention Félix. Il y aura ni changement ni modification de la constitution. Oh qui moi bien ndengenin. Tu veux changer le jeu, les règles du jeu en plein jeu. Au moins, quand quelqu'un a 2 ans, au but de la chat des ordres, Yaya, tu iras à la Cour pénale internationale et ça ne sera pas beau pour toi. Au but Cour pénale internationale. Ne blague pas, hein? Ne blague pas, Yaya. Denis Yakoube, Nyakero Baroba, les pas Moutoumoko FCM 23. Tous les généraux au monde sont et puis je t'apprends. On est en train de formater coup d'état na katia prison Sembale, na Ndolo, na prison Mounene. Tu sais pourquoi Moutambe est fort? Il a les clés des 2 prisons. Ça va tomber sur toi. L'outsider dont on parle, c'est Constant Moutamba. Constant Moutamba bête au bord. Moni Boba Betaka dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024. Voilà. Ça sera ainsi, mais en mieux. Parce que la vengeance est un plat qui se mange froid, mon frère. Fais attention. The game is back. Cher Katangé, je vous demande l'unité. Nous avons besoin de votre unité. Voilà. Nous allons répliquer à cette tribu pour leur dire Oya kosaka na tokobengane na Katanga. Bakozong e pana bango bazanga mai bazanga courant baliara fufu na mupepe. Voilà. Oyoki elenge ya Congo.